kini kinini Congo bololo Kishasa ngo yango te Kishasa kini kinini Congo bololo kini kinini Congo bololo Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bande ko balandi ya émission ezui na pesi bilo mbote bisika nyoso ezwa mibino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino parce que ma République démocratique du Congo pambate mayema soma koleka e ko sala bongo pasi bande ko balandi pe ba abonné na biso ya Océan du Congo en tout cas bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne de Libération bo partager mes émissions bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba jamais lolenge mon mère de Bruno na Autriche à Salaka pe Juka Am le number 1 ya Océan de la presse congolaise pe Gauthier Boulaye moninga la ye maman Célestine na France pe papa Michael en tout cas vous partagez mes émissions s'il vous plaît pe vous s'abonner parce que na tango auto zaina ngo papa Denis ezali sous tango ya masekité ezali sous tango tout le bakate ezali tango oyo biso baso to milengele po ete oyo ezali kokoma na mboka na biso na mikolo ezali koya ezali bongo ya malamu te pamba te ba dongolo miso balali pongi te ba rebelle balali pongi te pour ça bango ezali ete bakoma na capitale pe basi bakitisa bato na bango uta kala pe sika bato na bango pe bazali coopérer mais ya pas ezali ko sala biso nini tozali komona ete baito ba faboto ba police na biso bakabi ba mandoki epa ya ba civil po ba braka ka bato pamba te civil akozwa mondoki wapi soki azu epa ya policier te to faire DCT akozwa mondoki epa ya nani lelo tozali koyebisa bino likambo ya vol main armée et komi penza ya koleka pe ba braquage oyo pe likambo oyo ya ba policier tozali koyeba te ya kobomoko bato tozali koyeba te est-ce que dans la police basi basali penza sensibilisation ya bato na bango batali ete bato bango bazali kotinda bango na basusi to ezali kofunga malokola mayebo tongo midi pokwa po ete balukaka mbongo ke bali penza bakongo mani pamba te ba policier ba presiaka lisusu te na yebi te soki policier yebi pena mosala na ye ezali ko batela peuple la biloko bia ye policier azalaka toujours pene ya peuple muto azalaka pene ya peuple te ezali bongo fabo po ete ye batindaka ye ko bunda bitumba soki bitumbeleki makasi nde batindaka la police mais awa la République démocratique du Congo okomona na FARDC ali ko tambola la biloko akangi lokola mboka ya insécurité ko intimider batu meloko boko ba ko sala te soki batindi ba la front amikati posta so amikosani maladie soki batindi ba na front ba baluki ba kei ba bangi ko kele ko bunde tomba mais basali ko intimider peuple lelo ndenge tozali ko loba bola commune ya Ngaba sango komelaki biso awa ba soda ya susiate koleka zaba la banzi ko poussa na kuna na kati likolo ya ba 500 francs oyo basengaka ba mama ya salongo ba beti masasi na mwana ya bato ba beti masasi na mwana ya bato kabalo mpusa moto azui charge lango ezana walo bia aswanye mwana comment on est mon plaisir député provincial mon plaisir yende azui likambo yango do soki bo bengi e botuni mon plaisir akoloba ete la commune ya Ngaba ba beti bona boka pasuki likolo payer papa député provincial mon plaisir nde kwa lobi azwa charge ya mwana wana bakena na kankokolo ye afuta misolo pe balobi bakangi ba yi police wana bakosambisa bango pona nini police azali kozanga manière pona nini police a commis ko troubler ordre public pona nini la police a commis moto nyama ya kobeta kama masasi likolo ya 500 francs ça prouve l'insuffisance que ba contribuer est incapable soki policier a commis ko boma moto likolo ya 500 francs cela veut dire policier azo futa mamala moté nini ezali koleka la salaire ya ba militaire pe ba policier
Pour l'année, vous allez foutre bango malamu te bato baza censé akobattre la tala lelo babungi misala ya bango ba komi ko bomo bato likolo ya 500 francs ya salon. Bato o baza destiné à kosalisa salongo ezali la police. Na mona kezalaka bato ya commune. De bato babimaka mpona kosala police akoma kosalisa salongo bana mokolo nini. Pour la nimboki yali malamu te. Pour la nimboki yali kotambola malamu te. Ils y passent à pouvoir ezali partout de police à côté les seko ya côté pour la ninzala. Police ko intimider mutu pa pesa imbongo lokola bombisaki. Police soka kangi mutu lokola boso ko tia mutu baboko la poche bimsa mbongo bimsa téléphone. Ba police ya kala kala basala ka musala boyete ba yebi su notion te ba yebi musala te il faut recyclage. Okomona farde ça zali ko bimala nzela ko tambola lati biloko wana zali ko intimider peuple pe zali ko lekala ko senga mbongo na ba terrasse. Loko la bilo bozali ko landa bato bolanda pe bala mikili wala bandenge ni ba fabo bazalaka est-ce que ba mona na kalanzela oya bimaka lanzela la police. Mais la police on peut tanga ça ko ya pas on a respect. Bozali ko tourmenter peuple. Yango boni siko bitumbe ko koma entre la police et le peuple pour être peuple azali ko lemba makambo la police azali ko sala. C'est que la population ko kakite a tombé sous sia toile. Ba soda siko bakiti. Eko koma guerre et ba soda na ba civil. Ndenge azali ko mosala mabisika nyos. Tina ebisaki biloko ki chasser ko ma zone rouge parce que peuple a ko supporter les sous ba bêtises wala te. Peuple azali kokufala nzala manque ya emploi. Peuple congolais ko mutu nyama pour la police oyaka ko déranger. Pour yo kalisi nzala na ondo ko sisa ngona mutu ya civil. Alors civil akozongisela oyo ko kina monnaie ya pièce sayo. Yango tozali ko interpeller ba konza la police. Na yebite la musala la police soki nomination soki batinda kanini comment dirais-je bonomaka ya nini ya tindeli bino ba bikanda ndeke zalaka tchelanga mutu akota la police. Je ne pense pas. Pour la police ezalaka mutu faut la former. Ce que comme il y a ba dérogation bazo komela bino bazali ko tindela bino lolenge ke ya tchelanga mutu akota la police c'est poka kaso kambongo na l'état. Wana vraiment ezali ka revoir. Parce que mutu azo la police na na volonté la ye pas comme moi mapinga il faut la former. Il faut batangi ça y musala oya ye ko sala aye bayango police appréciera les sous-soutés akangi boto akosenga moto mbongo ko boto le maboko lokola za na problème tala Congo bisika ekomi tala Congo bisika ekomi bande ko balandi tozali na sérieux problème ya est de la République démocratique du Congo. Est la biso ba maman missionnaire na plus 32 la mboka nita babe fokuyo motope ba koka lumumba. Est la biso ça la sérieux problème. Balkanisation. Bazako boma batu. Pe lelo oyo nazali ko moye bisabino oyo ezali ko ya Congolais ko kokanga yango te soki to kangi yango lelo na lobité. Parce que la ngambo kula bango babadai kozela lolenge kani bako solola. Mwana mboka Félix Antoine Tshilombo a rejeté na toute pièce. Ezala oba sola kila fayulu. Ezala oba lobaki ya basango a boy pola nini. Ndambo ya bato tikilo lelo bazali ko kosa ye na matoi mangongi. Bato wala balobi ke fayulu ayaki pola ko piéger ye po aluka moye balongolela kibokonzi. De makamga ko yaka na mituna bango yango bango basalaka. Mais bazali ko bosa na ba dégâts oyo ezali ko salama. Bazali ko bosa na danger oyo ezali ko ya olie na tango oyo ba vanda ba solola. Parce que bon matabo kita ba ko solola. Soki boboyi ko solola cela veut dire bino de bato bozali ko tindika Congo la kao. Po ba ya kokota la Kinshasa. Pe ba ko za la facilité parce que basi balobaki yango. Kinshasa nezo pesa ba ba piste. Alors bozali na souci ya bato te boyi na souci ya bato te bato ba ko lia no ngmbele ya malamu te. Bongo bolingi bobomisa bango. Pourquoi ça? Pourquoi boza ko s'entêter basi bazingi bino? Pourquoi bozali ko sala ko bozo longa la likambo bozo longa te?
Pourquoi bolingi bo assassiner bato? Tozali ko senga la ba peuple congolais. Botelema. Botelema bolongolo na ba futilité. Botelema. Bande ko langai. Kabu ya tira psero vidéo. En présence du grand architecte de l'univers et de cette très respectable grande loge, je promets en outre solennellement d'obéir aux ordres et instructions du très respectable grand maître, de respecter règlements, us et coutumes de cette grande loge, ainsi que de maintenir vidéo oyo na banzi bomoni mutu azali na kati un grand homme de Dieu Moïse Mbi ezo sala biso passe toyebi te balokaka biso na kosalaka biloko oyo parce que monde pe ya diable ekoti mingi na ba réseaux sociaux bozali komona bato muso bazali kosala biloko oyo longo bani te ezali biloko bazosala mpona koensorceler bino sans boyeba ezali biloko bazali kosala po bakotisa bino na kati ya baloge na bango indirectement pe indépendamment ya volonté na bino parce que on suppose que bato ntango mpe bazocritique bino bozali lumière du monde mais ntango boza koaccepte kokotaka na babese lokola motu nyonso c'est par là ke ngai nalobaki baeglise ya Kinshasa to ya Congo ifo kokanga yango po baeglise oyo nde ememeli biso malédiction baeglise oyo eza baeglise satanique bamagablo oyo basali yango mpo basenrichir badétruire mpe bavie ya bato mobimba mais sachez-le qu'il a peu du temps oyo nzambe alobi baeglise na biso ebele ezali kotambola na basine kabbalistique ezali dirigé par les satans bakanga déjà milimo ya bato badésorienta yango parce que ce côté peut ba gouvernement en place et travailler comme na l'église église peut ça bango plus ba voix et peut ça bango plus bateau mais ce que église peut être au milieu du village bible lobi na mboka oyo bazali kotanga kombo ya nzambe Moïse azali Jacob azali mboka wana ko souffrir te mais mboka oyo Congo ezali ko connaître ba guerre ya lolenge na lolenge pe souffrance tuerie ba assassinat ya lolenge oh mais nous avons plusieurs églises l'église oyo nde ezali ko bomba ba criminels ezali ko bomba ba kaominene il faut nzamba pambola Congo tozo bokonzi ya sika Congo ebongwana pona ko arrêter ba église oyo parce que ba te ya kapé Jésus mal compris tala Yesu na bango abima déjà koloba ete na lembi la nga botika ko tchaka ngai Yesu oyo botala la ba film mais moi j'avais joué seulement un rôle. Il y a Jésus mais je ne suis pas Jésus, je suis fatigué. Botika nga la kozwa vidéo yango ezali na bandi la sala ngo me fola lukango. Kabuya s'il vous plaît tika la commentaire papa la ndega banaye ko laksa ndega banaye ko lobo. Ça c'est pas la criminalité. Nesi kabo aider Congo. Et si quand Nzamba zali yebalaka ndenge bino moko bolobaka mais comment Congo oyo eza na plusieurs églises bino no soka Nzambe moko mais boyokalaka te pour la nini bozo sambelaka excuse Nzambe kaka moko mais bozo yokala te pourquoi assalamu alaikum na mama Jawa pe bandesima nango boli bongo la South Africa Amboka ya Gilo Mpinga ba mama ya moto mojali moto bokozima makate ndeko moka lobela ngali kambo letali cimetière ya papa Nzezalando oui to kolobela ka yango yango la senga kala bala Nzezalando tango baba ndeko loba ifalaki papa Jean-Claude Mvwemba tokende kuna po babongisa yango basala boye na ebite si na za isula ba numéro la bango ko yibanga pe ba téléphone eleki la kotala la koluka kobenga moko la okuta la numéro ya mona Nzezalando poto meka ko solola
Na likambo letali cimetière na ye eza abandonné. C'est pitié, hein? Alors tu as sensibiliser à Tabane Congo. Pour batombola patriarche Nzezaland. Tu as le numéro là-bas. Jour pour jour, le 30 juin. Malheur aux Congolais. Parce que c'est un pays indépendant. Il y a un autre photo, c'est la violence. Babungi, c'est la mission de pandate, parce que moyen to sepe les alliés pour bazo ça la biso guerre. Mais biso to ça ben incapable à cause répondre. Ba tu vas continuer Masasi. Bila bazo luka bo za la bango négocier, il faut dans Masasi pe pour repousser bang. Mais bila moko boyebi. Kabo ya tela biso vidéo et uti ko leka l'aéroport. Bila mo botela na tika la commentaire voilà. Un agent vient de s'enflammer tout près des avions. Voilà maintenant le fait actuellement sur lieu sur terrain. Et on sait pas. L'incendie est venu, malheureusement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Quel genre de pays? Maïzo Bimate. Les théâtres de chez nous. Maman. Maïzo Bimate. Angezo Koufa moto yango moko atien incendie mutuke Maïzo. Ngai na zongi selebino vidéo pourquoi? Po botala et lokoni eza na kati ya mboka. Bomi yoka pe mawa, pourquoi il faut se soulever? Pourquoi il faut se révolutionner? Mboka ba camion a mayi ezalaka te. Mais ceux qui balobi ba se servir pour la mayi ya moto kotumba congolais o azobima pa revendiquer ba droit na yende ko sala. Mais bomoni incendie na kati ya aéroport. Mutuka ya mayeye eza la maïté. Ngala ngeka la tila blo place wala po boyoka eza la maïté. C'est quoi ba détournement oyo, ba détourneur oyo. Boyoka ka sonité mituka eza ba maïté. Bina ta bolamu muki eza te. De boyoka ka po bo mamboka oyo bo pier yango. Bo rendre yango poussière. Bon bo ka essayer bo futa maté, bo futa ma. Celui qui tue par le paix périra par le paix. On se manque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé le moissonnera. Beaucoup moissonné, yango. Et ça lui passe. Ngai na sensibiliser la conscientiser la mobiliser la ça la éveil patriotique. Peut-être l'on peuple congolais la bolema. Maman Bonheur. Maman Eugénie Zemanga Valérie Petelo. Président Valère Mangituka. Biloto boen États-Unis équipé pour la télé les États-Unis d'Amérique. Mananga la kunya dolanga. Les États-Unis d'Amérique, mon conseil d'Angleterre. Vous êtes tellement nombreux. Moi, la mère de Brino, en Autriche. Tout élément. Et le 21e, population est Kobima. Mais tout hôtel Sabino Yango, pour que tu aies l'incapacité de déplacer, il faut avoir des moyens. Voilà, moyens à quitter, moyens de responsabilité, mais tu es bien sûr que tu vas faire responsabilité. Alors, tu as dit comment tu n'as pas la mitunaka. Si vraiment tu as localisé quoi à Congo, pourquoi pas soutenir Bano Bazala Kishasa? Pourquoi pas soutenir Bato ya Kishasa? Au botin de Rabambo, on a bien nommé 200, 500, Batumoko Boyebi, 1000, 3000 de Yokaka. Mais ce qui peut être la souci à Kosungambo Kalabiso, il faut tout ça la yango sika, que tu es la Tao. Il passe à la une un téléphone, on a autosola. Si vraiment tu as la posa. Baliangando, on a été sur la numéro là. John Will, numéro na na bandi la zakalango sauté. Ce qu'on s'alango benganga honorable. To lukana nous to solo la vraiment les cambo ya Congo. Congo a un sérieux problème. Congo il faut Congolais téléma. Soutenons bateau bazali bisika institution est vendi parce que tout ça se passe ici. Le gars basi bakangi bamboka to tika na awa. To tindika bata balongwa. To tcha bango pression. Parce que bato na bakokota bakozwa mboka pe bakosala. Na lolengo biso to tambola kwa ba blague. Ba programme d'Angola le bondi à botard de bonheur d'ailleurs monsieur comme la bilo mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo bi. Disponible hein, ezali vraiment. Bobenga bokoso. Vraiment ba maman ba papa yani kota mutunga. Boza tellement belé bande kolanga. To telema to bundela mboka. Acha mon vote. Mon oncle. To telema to bundela mboka.
mboka na biso ezali ya mabe mabe ezosalama mboka na biso bazobalusa yango balula ntango biso tozolala mingi ya koloba ezali mais 8 ans dès tozoyebisa bino que la patrie ou la mort nous vaincrons, la peur doit quitter nos esprits. To pour la courage, to za ba courage pour to bundela mboka la biso. Bozo mona ba bêtise abo. Obe batu bakufi combien d'opérations buka buka. To beta le solong. Batu bakufi combien d'opérations buka buka. Batu bazuma boma combien d'opérations buka buka. Ça ce n'est pas aider la nation. Batu ba na passe bo bakise les sous passe. Yango nazo senga na ba congolais. To telema. Ba marche oui. Mais tout ça la stratégie pour la délivrance de la République démocratique. Bino bozala ba moyen boya to songa na kila mejende talo to ke tumbakane ko to bokela ko ne fa pekato. Maman sociale la chabia na aken. Partout au bozali. Biso banso to simba na liboke pour ko délivrer Congo. To simba na liboke. S'il vous plaît, ce que tu l'as mboka. Sinon to kolobale comme déjà tard. Nzambe pas ko tika biso ta ko délivrer biso. Parce que Congo ba ko tika ngo bongo te. Mais mbeba eko salama déjà. Merci la Kabouya l'homme puissant, ne change pas l'équipe qui gagne. Merci la Pape Dieu, directeur recherche stratégique et personnel Sango Mokonzi. Pareil Bemiso Babiso. Bino banso biseka binso ezwami bino. Bo s'abonner massivement à la chaîne de Libération. Bo partager Bemiso, bo liker le lien mon mère de Bruno ça la l'Autriche. Bo tala et du début jusqu'à la fin bo zapper ba publicité té. To bonde la Congo. Ngana ça la kondima ke to kolonga. Mais est-ce que yo vous avez participé à Kolonga ya Congo? Bye. Kini kinini Congo bololo. Kishasa ngo yango te. Kishasa. Kini kinini Congo bololo. Kini kinini Congo bololo.